nini? Nasala bino nini? Problème nini ngala bino? Bokotika ngate na sepela ta muke, chouchoutika na lobala lembi. Bokotika ngate na sepela ta muke, na moni pasi, Rebecca nzoto zonga lisute likola souci. Mwana moka ya mwasi azana ye, mutu mo ebolo lisanga. Ici. Tu vois? Donc les gens vont interpréter mal que je suis liboma et tout. Moi je m'en fous. Allez, na donja télévision au kubo bundi sanga tongo midi pourquoi? Oui puis que va théâtre balinga ngati. Nakole la tikan. Bobundi singa pa maman livre na tikela bino. Nyako yanga bobundi sala kaka. Nalinga mobali boye ko beta mosinzo. Mbasa makambo libana na komi pre makambo libana na nga. Botungi singa. Botika ngala lembi. Botika nga. Mutu moko ka linganga ya solo c'est si la bisi lubeka. Papa simo ki monki ngani lokwa lobaki keza liboma te na lobate na porter pe mutu plainte te. Tout le monde bofingi, tout le monde bolobi na droit au fond da bino ni na police ni na fundi bino pa nzambe. Wasalibana yana ngae. Yana ngae so meta liboma ngebe bisila. Parce que oza kati na ngai za nzambe eza binote nga na yebi nzela ya nganga te bana na botama bokeba batati être na kebisi bino na komba tata mona pe molimo santo na kebisi bino lisusu la na lobi na bangi mutu te mutu alinga nga ya solo aloba na nga te mais tant nzamba lobi kati na nga j'ai affirmé que c'est vrai. Ce qui est tindé autant de réputation na liboma après avoir causé liboma nanya kwa simé charge na aucun hôpital. Ce qui est ko simba kisi fallait ton azaki pas son excellence première dame maman Olive Lembe maman Kabila nanya na simba kisi pona mériter place wana parce que na lobby te po benga na film na pona ya ngate pona lingi na ngama kilete. Na lobby te po benga na film maman sila mais na lobby po nzambe nda convaincre nga que c'est toi qui m'aimes de vrai. Bokeba na nga na kebisi bino parce que j'en ai assez na supporter bando j'étais chez maman Olive a yinanga pona bino bato botambusa na bakimbangisi to bozala na nkamba bo benga pe na ba direct baby liboma penza ya banga nzambe ko ata théâtre na sa bino nini nyongo nini ya bino ngana zaka nango mtu nyoso ya théâtre na obisi la kaka siko botala na théâtre to combien pourquoi na chika sila ba mama ba yaya ba leki na ngaboza combien pona nini ko kanisela moninga no mabe pona nini ko nyokola motema motolinga kaye bebe nanga ya motema moninga nanga na ba. Ça va, Richard. Donc, on dit que on a bisto ya seconda. Et là, on a bien na boutou. Quand tu gagnes la TikTok, va 19h18. 19h20h, des bandas qui viennent. 18h, des bandas qui vont lancer. 18h. Moi, on t'a bien na. Alex, on a maman yoka. Maman nous dit, oh, ngai. Aïe, binga. En tout cas, moi, bah, tu vas bien na kobenga, bah, surtout na zoka mana bien bon. Kutu, petit frère nanga, akotomboka, kuta ebunda, so ni na na c'est tika makambo bunda. Après Nzambe basalela ke calcul te.
nzambe ndasala biso bakalki parce que nzambe alingaka yango biso tolingaka te biso tolingaka yango nzambe alingaka te donc nzambe aza mystique faut comprendre makambo ya nzambe faut ozala mpenza lokola bapaster dalo ozala lokola bapaster da toms ozala lokola babiso ozala lokola bamama maman Joël, je t'aime beaucoup maman maté na yo sope naza pende naza quand même boye nazora tant qui mbangiste mais nazora pétan yo kayo parce que oté rakitoko. Merci maman et je suis fière d'être ce que je suis aujourd'hui. Je suis la cadette de Dieu. J'affirme et je le confirme. Donc pour Nzambe je suis Liboma Jassim. Pour Nzambe Baby Liboma. temesala kotourne awa bafoto ya ngoyo télévision ya ngoyo bacongélateur biloko nyonso ezali arrivage okobebisa te oyo mabe olongola te eza kaka soki ndeti bapesaki okado empoisonné ogarde oka mpo bato bamonaki ke eza kado ebongisaka ndako faut toujours okala nzambe ke nzoto ngai naza bandeko na poto na Canada yaya excuse mille excuse je sais que olingai te nasala émission olingi mpe te naloba mais sinon oloba c'est parce que la réputation basomba te je suis une meuf naobala naoke na famille mosusu famille wana si mwana bango par exemple nachi ndeti ya joli abala ya joli mabe te nachi par exemple ya joli mobali nanga soki andimi ke je suis pas ce que vous dites là et belle famille baondi bango comment est-ce que likambo na réseaux sociaux mutasa boyenga mutasa boyenga mutu nga ni fièvre ni kosukosu ni grippe ni je suis bien bato basambela na bima bayebi o eza kati nanga bato basambela na kimbangiste bayebi o eza kati nanga bato basambela na église milimo bayebi o eza kati nanga donc bato pe ya rêver ba mususu ba milimo mususu ba ta rêver ya raga 30 secondes pan eke yanga siko ekete yanga zande mona ya bato wana tu vois donc les gens vont interpréter mal que je suis Liboma et tout moi je m'en fous papa simo qui manque na loko alobaki keza Liboma te na lobate na porter pe mutu plainte te tout le monde bofingi tout le monde bolobi na droit au fond da bino ni na police ni mais na fundi bino pa nzambe parce que oza kati na ngai za nzambe eza bino te nga na yebi nzela yanganga te bana na botama soki ko simba kisi fallait ton azaki pas son excellence première dame maman Olive Lembe maman Kabila nani na simba kisi pona mériter place wana mais tala batana lekina maman na simba kisi nga na fingisi maman na réseaux sociaux te ba place nyo swana nangena dukana zama quelque part moi ngirengire na maman boye protéger nga pona demeurer mais so na sala ki yangote ali na donja télévision okubo bundisanga tongo midi pourquoi oui puis que ba théâtre balinga ngati mutu moko ka linganga ya solo c'est si la bisel beka là na lobi na bangi mutu te mutu linganga ya solo aloba na ngate mais tant nzamba lobi kati nanga j'ai affirmé que c'est vrai parce que na lobi te po benga nga na filmer na po na ya ngate po na lingi na ngama kilete na lobi te po benga nga na filmer mama sila mais na lobi po nzambe nda convaincre nga que c'est toi qui m'aimes de vrai siko bayaya nyoso na benga bayaya bato nyoso na respecta na sa binoni na sa binoni nyongo nini onga na zana ngo ya bino boya zo musiko toza nyongo nini oyo boluka kana mutu na nga na butu pe na moi bozwani soki ndeti nde botambusi réputation na nga na Liboma après avoir causé à Liboma nani akwasime charge na nga au hôpital soki Rebecca te parce que pas si mona Rebecca nda souffrir na nga na nkamba ngoya nzambe kiti kati na nga eningisi mabe o ezaki na kati ndako na nga nzambe alakisi ebanda na ndako na nga avant bino boya bino bozaki ku mtami balezene yo mtami bale ya Nico siko o esalami kati na Liboma ya joli Liboma yo Liboma bato na fana bango baza bakimbangiste te mais quand même nzamba lobaki na Liboma o bobengi nga pona bango
ya makambo na ye na koloba ngo te nde aye boye aye oloba o nzambe abimisi o nzambe aconfirme oyo ebimaki na monoko na nga misala nango emonani kati na ye mais toloba ngo te mpo boke kobundisa mwa mbala bato mais nzambe molimo santo oyo biso tosambelaka bato botambusa na bakimbangisi to bozalai na nkamba bobenga mpe na badirect bebi liboma mpenza yaya banga nzambe ko papa simoki mokanga nazalaki na biso na nkamba place nini mutu batie basinga banini bamenoti bomona makolo ekozika ti bomona basini ezikiziki maboko batrace bomona kesali banoir pourquoi esali noir te azena nini kuta ezokisaka eza pasi ya nzambe eza ya nzambe omoni nga naloba yango toujours une fois bandaki etala frère la paix na papa Nico nayebisi ye Nico molimo santo etindanga nakota na supermarché na SK nasomba mai na biloko olia ye Nico aboyi nayebisi ye Nico tosomba tokekuta mosusu papa la paix aza aposa mai naloba par hasard wana kutu ngo ya nzambe te tokomi na ndako makambo nalobaki frère la paix alobaki yango nakosi video wana bokoti yango te poani parce que tant tokende kotikela frère la paix mbongo face à la clip na ye ya fondation faut pas que bapesaki posa ba clip video wana ezali nzambe nde alingai tokotisa yango te tondozela permission ya mama tondozela permission ya papa aloba bongo ekota avant faut ekota soki oyaki lelo te idée nanga ezalaki lelo sikoyo na confirme bato ke obela te lenga tia sikoyo video wana tia video wana après botia parce que yango nde tosalaki no émission avant voyager video wana fois la paix kuta beyinga mpe leli na toma bi makambo nini nayoka ngai papa fana na onia kala mingi tozomona ye na télévision kala mingi tozomona ka lelo ozomona ye donc bakimbangiste oyo bafaux kimbangiste oyo bolataka boya église kimbangiste na vert blanc moi je suis kimbangiste de naissance né grandi j'avais une grâce à l'âge de 5 ans Dieu me parlait à l'âge de 5 ans ma mère était moi j'ai prié pour 2 jours babiki cette grâce-là est qui m'a dit quand j'ai couché avec un homme. Le jour où j'ai perdu ma virginité, c'était le jour où j'ai perdu ma grâce. Moi, je ne savais pas. Un homme qui est jeune fille. Il y a un moment où on se comporte alors quoi tout le monde t'est. Je mérite mieux que ce que je vis. Oh, on a vivre les lots. Pourquoi est-ce que mon anga est ça la bino passi? Bolinga kaka bo. Na vivre ka na plaire na mawa na tristesse pourquoi nzamba olinga ngo soute na vie na mais bino batu na bato bolinga kanga te bolinga ka bo condamner nga na vie moi je suis la fille de Dieu la cadette de SKK plus jamais dans vos vies bo mona nga su kolela so non lela ya esengo non lela ti ba passe minute pour la ko tia famille na ngate bino bata théâtre a complicité na bato bosa bo kanga mananga ba gentil lokuta bata théâtre na sa bino nini nyongo nini ya bino ngana zaka nango mtu nyoso ya théâtre na obisi la kaka siko botala la théâtre to combien pourquoi na chika sila ba mama ba yaya ba leki nanga boza combien pourquoi na obisi la parce que Sila n'est pas hypocrite si la vraie vie na ye kanda za na scène c'est ça sa vie a bongo pe soit Sili que Sili les cambouis à pierre à bon si on est ici ce qui pas Monique a évité netinga naza na Monique côté zo collecté et na évité langa bo benga na bino nga na tournage te bo kabela ngate na tournage j'ai fait une année na tournage na ba chaîne na bino na futa ndako te na liate le contraire que son tourné te pas na bino na viva bien na zongi ba tournage bitumba pas zongi tant mieux na fa na boye na chaîne nanga ba devis je préfère mieux que na ba chaîne na bino o bolinga na bino ngate bosala ba semblant ya olaxa ke bolinga parce que je connais tout le monde o bolinga ngate na kindoki na bino na yebinanga Sakola ma prophétesse. Non, je suis pas prophétesse, je suis la servante de Dieu. Servante de Dieu Sakola. Na prophétesse. Même ba prophétie et bima ba maman moko biloko ekota bebi na makolo c'est faux. Moi j'ai analysé. Na bande ko tuna nzambe mutu mo lobeli comme na boye pona boye faux. Ba message bo pesa pona nani obaloba na papa Ada Ilunga. Nani Yana Sifa. Sifa. C'est faux. J'ai prié sincèrement pour ça.
c'est faux. Faux. Ata banjo jouer les lotis le bien akufa te. Akufa ce qui est moko a mikotisi na distraction bata théâtre ou na makambo ezanga tina mais aza destiné à kukufa na nzela théâtre te. Eza musala sala musala kaka esili. Adapé aza o oloba kite mama. Aza yango te. On ko ça doit penser le kuta. On a banque ça va. Pour ni soboza pour ça ba nombre les vies faut boluka ba comédien ba chroniqueuse. Il y a des chroniqueuses au basala musana bango bien des moment international, Mide la Taylor et c'est de Panama. Hein? BBC. Atie kombono c'est bien libolo. Nani? Et c'est alinganga. Alinganga. On est en bas titre à Luka Mbongo la chaîne. Mais et ça linganga. Et ça linganga. Et ça linganga. Mide la Taylor alinganga. Non lo ba o bino boti na mate non lo ba o ebi makati mais ayebi que ça actualité ako l'exango te fois $1 mais tant watu ba lobby na za numéro ya bébé ya SD pas na batindelenga ngopo azomi tumisa aza posa ça analyse mais na boye ki obenga mais na nango batindelenga na benga BBC mo pas ça la mission à côté la quoi ba makamna bien BBC boy BBC boy na mona finga Afinga. Mais ça bébé c'était bébé ça a utilisé par des gens. Ça a utilisé. Mais bébé c'est asa maman bébé c'est maman. C'est maman. Asa maman. Mais maman bébé c'est ozana bana. Ngana maboti côté. Conseil gratuit. Wana bana. Batunyo surtout ça la analyse. Toluka analyse pourquoi? Parce qu'il y a des actualités et coûte ça $1. Mais c'est pour remarquer la chaîne nanga. Analyse n'y a ce bima na salade. Mais na zangi pe muno kwa lobate pour na zanduka pe $1 parce que $1 on a payé sunga msela nzambe na sunga pe ona sungaka. Et na fondation faut pas que lelo. Na sala nanga te bafuta na bango pe ngate. Mais fondation faut pas que ils ont soin na banda na linzaka nanga tina mutu. Kolata voyage makambutu. Ba voyage musu na sala na poste pété pour éviter kamakele. Na babitumbe belebele. Na sala bino nini na vinanga. Nini ya bino oyo nga na zaka nango oyo bonga kotika ngate. Ndumba kakanga, liboma kakanga. Abeti soki nani mosinjo kaka soki na ebite so na betana nango mosinjo na ebite. Sikoyo na kimbangiste bato boyebe église na biso. Bino ba kimbangiste bobenga kina yo ka pe ba mingonga batu nsusu. Obo confirmer vrai liboma o to mona ke na kamba ya yo na kamba uti pe kamba ya solo est-ce que yo uti kamba penza ya solo o confirmer loko eza o zo confirmer yango te mais o ye na réseaux sociaux pour bat baye baké o ye binga o mona kinga o confirmer loko o eza yango te déjà avant nga ba benga nga libonga ndi ba benga nga vous boyebi déjà nazala na quartier Chouchou loba ponga yem tafanda nanga na quartier. O loba kaka po yem tofanda nanga kuto ebinga libanda so na bimi libanda seki na esomba vitalo. O to somba vitalo. So vitalo sili o koti na ndako. Oyibo tata mututia. Ba kombo kuna ebite na pesa ka mama boni. Bébé boni kaka bon. Na ebi atakomba mutute. Mutu nyonso amoni kenga na liboma na nga na déranger ki epoza ki liboma. Oyebi pourquoi na déranger ki. Masakolinde bandoki. Si. Yo yebi pourquoi na kangaki ondoki yo te kaka soki nini yo yebi pourquoi na lobaki koza mabe na betaki ombata soki nga na betaki ombata ya solo soki na betaki ombata yebi pourquoi na betela ki ombata bo chama lezani bo chama lezani donc quoi bolinga te na bala bo saka boluka bo ruiner réputation na nga na ndinga mabe po bino bo sepela nga na liboma te na normal so maboma bo bongisa na ténèbres. Retour à l'expéditeur. Oh, retour à l'expéditeur. Nako bela kaliboma na vie na ngate po na kota nzela moko te ata bombo bazumba kasuki ya bukoko wana bakoko zo baleka na ngwana bombo tiana lele mosoki ni na yebi yango kutu te na somba pete na yoka na masolo po tout ça la théâtre tout ça la bo tombola likambu na ngana prise kaka mushimpe baby Mwana bato. Comme si quoi qui d'abo, na mon épécal. Prisca ba gros bisous, je t'aime beaucoup. Mwana bato, moté ma pembe ba
ka place akoini tala nde bayinisi nga bato nyonso ya théâtre babenganga te nasala bino ni bobenganga te poani bobenganga pe te nde nalobi boye nalobi te mpe bobenganga mpo na oyelanga pe te babenganga te poani mpo nasala bango nini nayebi kojoue te to bilamba nde ezalaka nga te bilamba oyo bopesa barole bopesa nga ka ya kolata mabe mpo bobimisanga ka salite na miso ya bato nasalaka oyo bino bosengaka ti mpo nazangi bilamba te yaniko bavalise eza awa kotako ya kati ozwa ngo oyo bato baolobake na tubiloni na tubi bakeche bebi fo na bimisa eloko eza ya mabe kado empoisonné na kobomba ngo na ndako na nga te siko ndako oyo bino bozomona oyo natumbi eloko eza wapi ongola kuna vile tozokota tina chambre siko oyo nini bilamba kutu bana eyana oyo kutu babidon ya mai ya kamba na kuna babidon 1 2 3 oyo bilamba oyo kuna bilamba oyo kutu eza bilamba ka ya vert blanc naza na 2 valise ya bilamba vert blanc oyo eza place bateni na nga nyonso eza bateni ya ngai ya basurveillance bateni na ngai ya église yango oyo mosusu yango wana nabimisaki oyo mpo nazongisa na valise mosusu eza kuna na petit valise wana oyo nakenda nango so desi nakokende voyage moko ya église kaka na mema petit valise na rose awa 3 valise bilamba mbeto yango oyo to biloko oyo bino botumbai na butu na kindoki na maboma na bino moko bana bino bakobela eza wapi oyo eza bilamba yango nayebi te soki oyo eza banini nazoyeba te eza banini nazoyeba te babiloko mosusu kutu bande ya nanalata mosusu nangalata ata moko te nanamona nga deja na babiloko na tournage bapiakoka bilamba kale bopesanga barola mabe mpo bobimisanga ka salite biloko oyo nano nyonso oyo nanalata te bandeya baoyo nabimisaki oyo natiaki na moto eza babiloko nalatilati tro oyo mpe mirasur azalaki osepela nango su te bachaussure mo elongo deya banini mpo bato bakomaki koloba o bebi omitika boye ndenge nini omitika te ndeni bapesi yo ka role mabe olata bien te motu ka alatisanga bien na barole alatisanga bien eza dina na douce na masila esili bato nyonso batikali balatisanga ka mwana mboka balatisanga ka lokwa filme oyo motu ebeba siko motu yango yanga lokwa ebebi na tumba biloko na ngai ya bino siko eswa bino poani mpo mbeto nanga nalalela yango valise nanga mosu yango biloko mosu yango kutu na bachase biloko nakenda kosomba na bavoyage mpo nateka pese bino boyebi ke natekaka babiloko boyebi natekaka babiloko boyebi place nakendaka kosomba yango mpo biloko mosusu tolingaka mpe koloba te parce que c'est ma vie privée en dehors ya scène je suis Nathalie Donja mwana ya mama Rebecca s'il vous plaît la famille réputation basombaka te ok réputation basombaka te mobali moko aza na besoin balanga liboma famille eke babelaka mutu ke boni c'est quoi ezaka nini bayares nanga komene simo aza ku bayares nanga bayares te nanga bayares te nanga bayer komene simo profil na ye atia drapeau ya RDC non ça capture non tia na numéro na ye pourquoi ko traumatiser bato mitu na fandi a 2 ans na beli mutu te kaka na 3e année on na bela mutu po na simbi nyongwa nani eloko nani na simbi na kota kisi te batu nyonso boluka kisi boluka bosela mutu nanga maboma ezingi la bino moko na bana bino mutu nyonso ayebi katungisi na 2023 retour à l'expéditeur maboma ekolanda bino moko humiliation ekozongela bino na mabota na bino biso tocho solo na papa Simon Kimbonki ngani auto solo li eza privé na famille nanga mais totuni a confirmé à mon niveau matisco bino maboma bomoni zapi bakimbangiste obo sa ba faux témoignage be babeli mutu bino boyebi te ke église kimbangiste za église ya milimo boyebi yango te elo ni ya sika obino bomoni kati nanga obino bolo bakabeli mutu bolo babongo po boyebi na moni bakindoki na bino babikobiste bakindumbiste bobimaka na na kwa koloba couper esili tia limie na zobu zoko poti na dushi fo la sako elo nini ya mabe aiza bakala so nini na bo ata eloko nini bomoni ya mabe awa eloko nini ya suspect okitende akushi to nini kutu na bokangi na finance bobundisi finance na voyage nanga vous pensez comme si que moi je manque l'argent pour rentrer en Europe vous savez oui pourquoi na linga kokende te pour na mona par qui
kofanda te nakokomela mpe na hotel mais naboya nakoma na hotel mpo bobanda yo beta tour ntango midi mpoka bokomisanga nzobadila naboyaka bapoto abongo nalinga poto naoke na bit natalaka na billet na tie ndeti 1000 nanga naboyaki ndeti 1000 baséjour ndeti 2000 kolia 3000 esali ndeti ba 4000 siko retour nanga nazongaka mabongo nanga kolona babiloko basolde nga bula musika siko na bula na pesa na kepoto nazwa mbongo nanga na sala filme na dépenser 1000 na zuma 1500 na dépenser 1000 na zuma 1400 attends on na dépenser 700 na zuma 1000 donc bongo ne la lingaka na nga bapoto mo wote matuvi nga bongo te OK nga na kenda ko bapoto na mère na selo nga bapoto nga na kenda bapoto nga na fanda na maman Olivier bo limbisa nga na ndenga mabeti poso na matipo na lobate na lobela poto ata moko te na selo ngo balolendo te kaka nde nakomi na mwa donja TV o bozo bumbisa tongo midi poka o nde na okeko simba kisi bokeba na nga suka lelo rumeur so ebimi bozo ata yo observer likambo ba moni journaliste nga natala maman international azabongo maman international il y a Afrique du Sud natala kamida natala ka bakino so sala analyse bien so pe muto mo ata to solo ata sala analyse bien natala sans problème mais moi na kotiaka j'aime soupe na chepe j'aime te mais natali ka na kotila muninga vie pour na yebi keza gagne pain to sali bakindumba te singa donja lelo vous pensez que je suis moche ton ane loko na kosela pe ki mbeyate nana ngoku ya danger ya kitoko makasi nyonso good banda na molimo spiritualité physique nyonso good mais na sela ngote pourquoi parce que na yebi je suis appelé de Dieu pour servir Dieu et non pour servir les hommes et non pour utiliser mon sexe comme nini quoi hein vous évitez quoi. Mystique, so kimi so ka bendio ka. C'est ça. So nga so na sama ka na boye eza pona okima eloko we tinga minga lelo ba benga dipoma we. Na kima ngoka na ndo linga te parce que na mona na ona balite, na ona botite, oyo mona mibali nyoso bandoki okobala nani. Otula. Okoma montemba célibataire. Na so mobali to vandi mobali linga to melite na panikate. Yaza yanga te? Ata zaki yanga na yeba ke bazala pa nga mo bakoka te bakebundisa. Ka pe bomba na bomba bébé spirituel. Ba ide mama monzambe te, ba mo mona ba nyosa la légère. Ba msupo mo pe ba garçon princesse akine. Na yo e pankanga izati. Malgré tout, une fois qu'on a nolela, na yeba une fois kaka na bondela nolela nzambe. Pourquoi dans une relation stabilité côté relation amoureuse nzamba répondre ngaki amona ngana libala ngana zo bisaïd bala. Au moment où je faisais Love Story, j'ai vite compris que c'était Love Story parce que batna poto babanda omona biso toza mwasa mobali batindela biso mbongo bilamba bamona ke toza mwasa mobali batu basambelaka pe poto balana nzamba otala pe batu basambela na solo tia aseni a confirmer le konde na spiritualité mais na physique eza bongo te omoni. Déjà na spiritualité nous avons déjà confirmé que vu que batu bandoti ndele biso bambongo tozolia bambongo batu o bayeba que tous en couple mais on n'était pas en couple. J'ai beaucoup pleuré parce que la journée moi mal banate. Na oli la kana msinzambe alimsanga. Na oyeba te na bana kwa no se ba fan nanga ndenge nini. Ba fan nanga mtu pa onzima azate. Batu pe ba ko ndima te. Atachi lelo mtu pa ndima nete. Mais na comprendre que nzambe so alinga salela o faut tout abandonner nzima ozanga papa ozanga neti humiliation nyonso ya na vie nanga après ou avant il y a ezaka toujours na quelque chose de merveille. Bah oui. Donc moi je panique pas. Je sais que son nom lingana loba makambo eza pour ko apaiser ba maman parce que nga ba fan nanga eza ba maman. Je suis bien encadrée par de maman.
maman au balinganga ya solo. Parce qu'il y a aussi des mamans au balinganga ya semblant. Ba maman au. Non, on a bon TikTok au basa la semblant au lingosko ba kosaka. Non, on a ba bêtise et le moment TikTok. Parce que ba maman wana ba ina YouTube ba bikeno balingaka yo. Ba kene TikTok ba keno ba makamususu ba ke commenter makamususu. Ba lo ba n'importe quoi sur na combo na yo parce que yo mo koza wana ti. Mais yo kokota en ligne ba changer makam. Bandikona ba yima be. To yima be makas, to yima ma. Watalibana yana ngae. Yana ngae, so metali bona ngemengisa. Baluka biso omona biso lelo. Liboma yanga vende bisi ndikona nganga so bakimako. Kanga fula. Ye mutu polele sisi. Kosa libero benga deponi. Yana ebisio na yoti kanda moko. Yesole. Mama epesi bato nyonso kanda ya lerte bato nyonso. Mama be kitoko. Mwasa libala. Tika mama kitoko kutetalinga. Wabala. Ano. Mise zo bala. Kanda kwa baba tumbali yangu. Babinda tutumbinda. Babinda batumbi. Onda batumbi. Bema mana azoloba ngope oganga. Ndaku soki ndaka baby. Oyo nyonso. Oyo ni toko na shawa valise na besa wana. Sitoko totali. Nyonso déjà bo filmer bo moni. Bilo ni be batumbaki. Et misolo saison les. Bino batumbi le message ko vanda na bosse ba caméra, se pe bozanga ba makambo sala na ba téléphone na bino. Oza ba na bino bo pipi ya bango. Vous en êtes censé pour nous makabat nous sur respect. On n'est pas pareil. Makambo to ke no world. Nzambe ba biso moto sala rappel justice. O malingalo ba. Malingalo no lo. Ngalo ba ki. Be mission nyonso. Su dimeno ndwandi. Lasko ko mitangane. Bwana wakaitela we mission. La teketa kambo wakashi. Shuka te yakambaso. Sute ko ana ke papa simo ke mbangu kiyangani. Shuka kambo wala di hate yakambaso. Nyutike. Nazolo bangona lo nazo suna lingala. Botika. So boluka ba base na bino. Boluka sika boluka base na leleki na ngati. Na mwana mama na ngati to yanga mabe. Bino ba tetela te. Totika bino totela bino bo kende. Botika biso kimia. Boluka batu na bino motasibi kisa wasate to ebi kisite. To ebi bondo kipete. Botika bino ne bobela maboma. Bino ne bobela maboma na place na ye. Ya zamu na place moki mo kiangani. Biso to zamba na papa simoki mo kiangani. Ba boti na biso balati biso ka nzela ya nzambe. To ebi nzela kisite. Wako na mobali ni lingwa kunzia. Mobali ni. Bokeba botoya mabe. Toya makasi. Merci. Eh, bon va venir wana bonze la première épisode de film to ba. Deuxième to la. Ah, to be to be biso moko. D'ailleurs, Rebecca est mon maman. Vous allez mourir. Ye mon maman. Ye mon makam. Ye mon makam. Yo kule makam. Ma to kisa. Bon, voilà biso to za boy. Biso to aboy, ba bote biso kitoko. To la ta bien. To se respecta. Moi la bata mukie boy azunga sise na ye. Ni ne sa. Azwa sise na ye kala. Azwa sise na ye kala. Ni ne sa bino. Pour moi les kala de mission pour no sala ba bezi ali kam. Et bele ba mami bimba ba ta ba kanse le beti bino kali ba kamera mo ba internet. Na yo na bino ba boleka to ye ba kombo. To zoki na ba site na bino. Nyonso. To tanga ba kombo. Quand vous même ba sa première élection. Boni boy ko bata po to ba zo pinga ba zo. J'ai même de voice ici Ezali. Je peux même mettre j'ai de voice. To tika te ba ngonde ba. Donc il est venu colo. Nana ebi na beli. Nana ebi za kamona nzambe. Nzambe dimni na le. Papa simo ki bangu ki yango tso fuka melaka. O bilo boye bi te tso to yebi. Parce que pourquoi vous avez makasi parce que ba bi na kanda na ye. Sama ko permettre de profiter. Ndako yango ba tla bola sesika batumbi ndako. O na kata ndako bebe loko yati. Oni. O bino. O ba rido bino ko sombi. Sikoyo ba foto bino ko che. Bango ba tia. Tete na ba bino na butu. Boni boy. Toto mi so boy. Po nzuluka ki deje sili. Siko ese ni ba cadeau mutapesa ngo azami sana. Toto maki le biso po nzuluki de se baby na. To sa skonde. Na tumbia siko bongana fana ki ndok na bino bo chamba ba kamera na bino na ba us na ngabo landela vina na koti na bimi botali botali kindoki na bino bochaki na ba us wana na tumbaki. Na ukolo ba so tumbe tumini. Tumbe siko na. Tumbe so sala manger yango na congélateur. Cuisine pour tout est complet. Na ususu
balikolo mosusu balalaka na salon ti lelo mais ye deux chambres bato na age aboye deux chambres salon cuisine bomona ngo muki bolikolo nango bebe yango wana bobele hospital atuba spit ndako apika no boye parce que toi mama wa bafanzete baspi je tubi yango wana apika saleli boni boyoko boni bozana kilo ni kwenda te babena komba mutu ngaiza baboye na apika shaki botika papa pekisa ki posa totiki papa tolo basuti elongo eza na kana biso baloba oui baloba na bango mais problème ezalaki ke bato baza na besoin bayeba oza bonne santé ou te ou non yonga na baobenga ngai nayebisaki bino nalobi leki na ngai aza très bien naokoma ti kuna nayebisaki bino mama yolande kobenga ere nyonso naye fifi mamouche aleli boza nayebisa bino aza très bien lokozaki aloka sutekwana watetela ana watetela ke mafumbe so watokaka likambo woma suyaka kambo tiendo ko toyele dadila ne ko sami ko di mena de makamba les ambikakiso donc subundo ko likambo la moka woma subundo ko likambo da moka woma ndone ko di mena ana watetela tie wane tie waya wando teketa ko lo kombola kiso mafumbe so sanga na suka suteko ke mafumbe nikolo banini ke mafumbe nikolo amtetela za muumba mutu te donc biso to za muumba mutu te to za la rendre clair le nikolo ba boina lo banaza ko s'adresser na bandeko nanga batetela nyutie dimbenga nyu nanga ko nanyu akanyu mutika nyambe no tamatanga ko lo teva ndo takamwa ko nyote kete kanga bokomola ni bokomola ne tika kamba songo ko seso keso kataso o se ko dime ko no tetela te ko ana wa tetela 100% sumber ki tetela très bien donc ndoko likambuda utoka hormone naza complexé par pona lo ba tetela non na lo ba po eza langue nanga ya munno kwa mboka na biso naza fier nango pona yebi yango poto yi Seigneur Jésus, calme le quel gagne. Pour la yébia, on y est ma foute des hommes mata. Ma foute des hommes mata, ceux qui n'ont pas la langue bango, pour monter les hommes mata. Pourquoi vous le maman bongo? Oh, abimisi bilamba, n'est-ce fille wana. Oh, abimisi bilamba, maman, yo yaki. Yo yaki, maman na sala biloko maman na téléphone na. Na sala téléphone, maman yo yaki. Oyebi, oyebi yo. Oyebi yo. Na papa na ko le mi bale ba. Tantine wana fille wana bolekaki. Ba tu na bino. Boni ko sabaye ba. Baza na besoin ba yeba. Bana besoin ba yeba. Bana besoin ba yeba. D'abord on a pas mis game pour ba c'est vrai. Baby ba comprendre le ko mamite de ba créer ba buzz na ba. Ba créer on elle le ba nyonso. So bino kanisa ko ko tala bino bo lobi na lobi ko na Facebook na lobi silence na biso. Lo bebele bo mo na ka ba bo lo bate ke bana mutabata miyo ba lobi vous me ko to ange oyebi ke lisi fe oyebi ke ba so to bana papa Simon. To fala kimia to bondela to tsaka mabolo na so na si. Botika kombo mo na ba. Botika pe si la botika neto lobi boye deuxième to lobi ba surveiller bandoki ba surveiller o batambola tambola ba surveiller bandoki na bandoki ba surveiller bato bofanda bino kimia na ebi bango nyonso ya bandoki ne ya banyoka ebi bango nyonso bofanda yo ko banga ba mondo sana o no pousse na te on yebi na ona na bango tenga na bango dimanche na kena tourner na ke opérationnaire ba boy na opérationnaire na tuni ba problème nini sango kande tambo donc ezaka ba ngwana ndi bebe batamsa sango mais to benga bango déjà na bonne ba to benga bango c'est monde ba ya ko sa chez nous liboso na ona ebibino déjà bato pe boyebi ke bobundisa na ebibino po mususu boyaki pe na ndako nanga bolobi ke bofongolinga bokanganga na photo oyo bimisa ya pesa na photo mutu moka lobaki na photo oyo alobi peke autant ne kombo na ite autant ne komete mais bien confiant si on tala boyebi ke photo oyo nda simbaki alobi ke
ngam na kanga voyage abi biso to kanga voyage na omena photo oyo yango pe to fongoli kande bolobaki et puis ça ma bon ingeta to la pe ingeta on lo batte po bo butsanga sute po boko kate po so bo butsanga mona na ya poka papa si mo apekisi sinon omona limambu ya kimbangu ya 1921 papa apekisi epuis akangi monoko naloba te nande nazalaki oningana mpo nguye ekitaki kati na nga ekuti nga propre nazalaki bien nazalaki oprépare voyage na nga kokende ozwa voiture na nga oyo botambusa nalobi yango mpo nabangi bino te j'ai une voiture tout neuf tout neuf ngomkolo inoki basobokoka te bozika yaya fona bima place oyo mpo awa te lopango te fo tobima bozika moto wapi ne tosapa nteke na voiture wana bobika te on va vous tuer Mirachou merci nasombi yango te c'est fondation fopak bamoni mosala kitoko bofingi nga tro nazanga mutuka oyo bofinga yanga te preston yanga te mutu amoni nga nazanga kaka na babisengo na nga totali kotala frère la paix tobimi na biso toke kosomba mwa babilo na biso natemi ka liboso ya voiture bakangi nga photo na publie na nga ka merci mon amour kutu natiaki mon amour ezalaki nalobela nzambe mpo nini nzembo natiaki wana eloba makambo lobela na nga na nzambe nabengi nzambe mon amour mais tellement na précisaki bien te bango bazwi aboyi grâce lozolo mpo mbala asombeli mutuka finga grâce mutu munene finga mutu munene ya grâce finga grâce boye finga balobi nayebisi grâce kaka kimia nga nayebi nanga tout le monde balinganga te bavrai nyonso balinganga bafaux tout balinganga te mais ka assembla basalaka nanga ya osika avant nga mpe nakomosala na bango bongo mais nayebi ke oyo poison oyo nakotikeli nde napesi mokongo abetanga baplan nga nakenda tournage mosusu boye naotourne kaka na tournage po babetinga eloko minute wana mpe kaka nalongwe nake na nsima nafukami na bonde natelemaka kutuka nabondeli nabimisi flacon nanga ma ya nkamba na pakoli nazongi boye batulinga nini nabelo te na toujours motu mo abengi prophète mo boye na lumbashi o ayokaki eloko mwa boyeboye te nabi te ayokaki yango te te eza il fait partie association donc communication omoni ndoki batambolaka bazwaka accès na bandeko na biso mosusu mpe ya bandoki ya bafamille bazwi ya quartier place ozofanda soki mpe lopango ozofanda bazwi commune bazwi avenue api ona biso bazala partout na biso bagénéraux ya bandoki onga namoni na nkamba me baquartier généraux bazali na avenue na obima namona bangando banguma oyo azaka boye moto alali alamuki oyo azaka boye moto nasekisi na ntongo napesi eloko akolia mais ayaki na butu po asanga bien te parceke nzambe ntango alakisi nga nabimi na gangeli oyo nasali mabe babingo liboma ndesinga na bandeki koboma ezalaka bato bafingi nga ebele na internet so nangi naloba mirachou apekisanga so nangi naloba mirachou tika ntango boopekisanga naloba te boobongisanga to boobomanga mpo de nature naloba te ntango naomela bozela nini suka nango ezani liboma te siko so liboma ebimi banaye bapesinga liboma siko e alors so mabe eza naloba te nazwa temps koobserve oyo namonika ifo naloba mpona se défaut mpo so ebandi koderange nga na nzoto ti spirituellement nazwa na kimia te so nabimisi oyo nasali badirectement boye nasala esili apres nazwi kimia mais direct oyo nasala na tiktok naobinabina ce n'était pas moi. J'ai été utilisée par des gens, mais en tant que communauté. Mais je suis en train de faire des choses. Ngamona bande ko mituna na uti voyage matadi musika ko zo voiture na lembi fona lala na continue ke kola na bimilo ni etini nga ça direct après avoir fait na continue na chambre faut comme na leli na bondi na binzam le vin est tiré il faut le boire j'ai déjà bu mon vin pour ngam na fungoli et na comprendre que biso mon copé tout la porte voilà. Parce que j'ai été aveuglée par des sentiments. Il y a Moutou, oh, peut-être Azaki Pembenanga, Nazoui Bateke, Moutouana, Azola Tsanga, Meme, Katinkoi.
Et avant même wana ezalo mona sala directement na sala direct nga monde na lata tina siso lamba na ko changer lamba na deuxième tour là mais lati boneni ba bilamba na kuteza kana lata salité bongo so na lelo mozo tunisanga funa sala ngo ba sacrifice na soko na lati ba bilamba na ngana ya bwaka na mibwaki ya makola nzambe et na sali direct boye na sali nga mona mona ke nazaki bien mais après avoir kokoti sa bilubu na nga wana bato bandi ba réaction bato conscience ezongi ah na sale bopwani nga moko na ye na tani et puis le bilamba après nzamba bandi olakisanga siko ba bilamba bien te bato batindelanga bilamba soni botindelanga ya humiliation bokanga nga na tristesse bokanga nga na vie moko boye ya bien te yango na tiena na moto ok yango na tiena tout ce qui est obo tindaki ya mabe yango na ezali biloko nyonso ya makolo bachaussure bokosa baprophétie ya lokuta ke biloko ekoti na makolo bachaussure botinda na lata yango pete nyonso j'ai brûlé natie na moto parce que nzambe alingaki kolakisa nga entourage na nga j'étais trop naïf. Maman Mirachou me disait souvent que baby tu es naïf, tu es naïf. Je comprenais pas la signification des naïfs. De naïveté. Des naïvetés plutôt. Je connaissais pas. Et après un moment na comme retour na Nzambe, c'est quoi la signification? Nzamba banjolo bananga. Makambo bino. Biso to bata réveil te ke Nzambe so aloba oyebo. Ah bien, Nzamba baki boete. Ngana bunda bituma mususu ya ba comédien bango moku ba éviter. La seule personne on a loba eza il y a Kifoku, il y a Luna, il y a des kuna bunda bituma musu na ibi ata mutuna makolote. Sodiata. Na ibi mutuna makolote. Tellement ba obundise mingi Nzamba la kisinga mena na olobanete na benga epete. Dana benga e. Na benga na beti na bino. Ngamu kana nda kuna jeni pona ndi. Na ebite. Akambo na oloba ya nzawa yebian. Bondelaka. Yanza opé une fois na bando ebisa yanza opa lembaka un moment la prière. Ngana banda ko fortifier na yanza ngana ki mangisa na muta réveil mais biso nyos to sambela nzambe mo comme na bakombo ebele biso to benga ke simo ke kianga bino benga ke Jésus bino benga ke de Nazareth bino mot na muta benga kai na kombo na mais biso nyos tellement biso to sambela mutu o ba mona zape na nzoto na biso bala baka to sambela idolâtre. C'est pas grave. Ton diminuant. Mais ba vrai qui mangiste et loko ezakati nanga bakoye bako définir ngo et puis ba sa vrai sens nango. C'est ça. Et tellement bakoki ko pe sa vrai sens nango te po ba yebi ke ba bundi singa trop ke ba échouer ne loko ba linga ba sala kati nanga ba bimisi yango bango moko ke merci. Loko na liboma mais bikolonga bango yo na bibilo nyonso balati balati ba couleur nango et puis damas ba ocha libanda na oka mia mo été pour ba jeune le kaki tellement trop tande miku et bibi pour saber na ko saber moni ko luka nzambe apete mais bon libie tande ki mais tasiko mabela nkamba makasi wana ngana mata kamintinu donc ni kongulu ndei ko mabela bibi etapene parce que ndesi na kishasa bibi atape parce qu'il y a ole kapenzo ki ba finga moteme suki olingolo ba menzamba biso leka okokite mais ba tindi ki okende okepeko o emso lobby déjà mais ba so tindi ko kaka kende ko betakara tala nzambe ande moko boye tout le monde a ko comme si on décide pena ba chose to kenda nango 20 au sali aussi ici au boaki non biso tout le monde n'a mto au sakano to sakano ngamoko na koma na niveau moko mama ta maman nzoto décide tellement yoki trop souci maman comme on lela lobi nga donja loba vérité soko kota kinzela mabe papa si mwaza awa loba bikisayo nabi maman est-ce que tu peux croire nanzela nyoso nzambe yo la kisenga banda bu mwana nanga na koyo kiso soni pona tala place na uta kikuona kokaye koyo kiso soni na kiso soni te kaka ndena zongi nazo luka nanga ya pasi batukutu babalusa na batu ngana ba
bato bafani oyo balinga ngai ya vrai babalusa bango na motema mpo bakabelanga te bokeba batateatre nakebisi bino na kombo tata mwana mpe molimo santo nakebisi bino lisusu nakebisi bino bokeba na ngai nakebisi bino parce que je n'ai assez na supporté bando j'étais chez maman Olive ayinanga mpo na bino maman Olive azala na problème moko te nanga bakisi na bakinganga na bino bokendaka obalusa mama motema mpo ayinanga maman Olive ayinanga pe te ayinanga te ezaka banganga na bino na bokenda osala bafoto na ye bokenda yango mpo ayinanga mais na prometa maman Olive nalobi yango lelo na télévision ke nalobaka na maman Olive nakoyokisaka ye soni te so nakosi maman Olive aza en vie bandeko na ye mpe baza nalobaka na maman Olive na binga naza mwana Simon Kimbangu Kiangani na ye awa na français te parce que français yo oloba ekokani aonga na oloba te yanga ya bagene bati ya kobabatana ya yo ezokitaka ezokuta nazoyebisa mais na ye te mpo na yo kiso soni mpo na ye pembeni na yo depuis ke nga nazala na maman Olive bafinga maman Olive mpo na nga mpo na nini kolongola nga pembeni ya Olive maman Olive excusez mama papa kolongola nga pembeni ya maman Olive combien de bato bafingisi mama ezalaki bebi mitakenda kopanga mama na bakisi bebi mita mabe nyonso eleka na théâtre nga mpo nini nakovivre ata 2 ans ya joie te soka bomoni na postele omo bobena na besengo fo bolukela omo bopo bokoyisa yango na tristesse pourquoi maman on a vraiment pourquoi ne pleure pas, tu veux pleurer, s'il te plaît. Pourquoi lobi na kokoliati lobi et puis maman oyo abengi alobi ke bayres nanga nga na bayres ta nga na ye Simo papa Simo bayer nanga nasala na contrat de bail comme ne Simo bomona mpe na otya foto na ye wana bolistrango bomona numéro na ye mettre oflu yango mpo ne pas bato babenga ye mpona ba n'importe quoi nafandi na bamama Nancy awa liboma bamoninga te tolie na bango nalia bango balia nga bakabeli nga nakabeli bango liboma yango bamoninga te kaka ntango batandako oyo bazwi ndako oyo banda bazwa ndako oyo na décembre bakotaka te nga lelo nakomi liboma likambo te naobima na lipango na bino mais naobima nde nakota ye mobimba mpo nayaki mobimba naobima ni na liboma ni na motu pasi ni na likwanza ni na infection ni na infection ni physique ni spirituelle parce que nga nayebi monde spirituel te ya mabe te nayebi monde spirituel ya makambo ya nzambe ya Simon Kimbangu Kiangani oyo etikali nyonso nayebi yango te alors minduki nyonso to malade nyonso boprépare oyo bozalaki koprépare oyo bosalaki oyo esimbi te retour à l'expéditeur na mabota na bino epuis nga finance nanga bosala te étoile nanga bosala te nga na surveille nalata bere boyebi signification ya bere nalata relaxine boyebi sali napesa Simon Kimbangu relaxine boyebi basacrifice onga boyebi lien onga nasala na Simon Kimbangu Kiangani. Alors le Kimbanguiste, surtout vous le Kimbanguiste bolinganga te bino bolinganga te bafani nanga libanda bano Kimbanguiste nde balatanga balesanga bafutelanga ndako bafutelanga billet na voyager problème nini nazala nango na bino lingomba eza ya bino te eza ya papa Simon Kimbangu Kiangani nini na vi nanga nalata coupe alati coupe nasala boye alati boye bino kutu bandoki nga kuna ata coupe na kimaka kutu eloko yango nzamba okita kati nanga na makasi nazokima ngo bino bozana bitambala ewa nyonso bikobiste bopomaka kolongola bazemi tongo midi pokwa nga na vanda te oyo amona nga na hôpital na elongola zemi aplibie oyo amona nga na hôpital na elongola zemi atya na réseaux sociaux nini nakosepela te ata mpona motango ki mama na nga bokoli biso na pasi tokomi na age fo tosepelisa ye mobali olinganga baolanda mobali ntina spiritualité ntina physique mpo nini famille ya babola est-ce que nous les babola on n'est pas droit d'être raison tout petit peu pour une fois na vie tokozala rester na vie tolelaka likolo na bino bobandokotamsanga komboke nga naza liboma oyo bino boluka liboma ngo kasi yango sikoyo lokwa nazaka respect envers vous na banda siko commenter bino respect pour na bino siko liboma oboluka na affirmer bino liboma na nga nakolela tikan bobundisinga mpa mama Olive na tikela bino nyonso yanga bobundisaka kaka nalinga mobali boye kobeta mosinzo mbasa makambo libala nakomi pre makambo libala na nga botungisinga botika nga na lembi botika nga batati
bino nini nasala bino nini problème nini ngala bino bokotika nga te nasepela te moke shushu tika naloba nalembi bokotika nga te nasepela te moke namoni mpasi rebeka nzoto ezazonga lisusu te likolo ya susi mwana moko ya mwasi aza na ye mutu mo ebolelisanga esala pasi esala pasi na ofingaka bato eyo nyonso tosala nini asala nini pourquoi boleka na vraiment bimba eza bien te bwa mikolo boyeba ndenge akose respecte mwana bato aza mwana moke boyeba ndenge akose respecte boluka mbongo na bino na makambo na bino me na nkombo na ye te pardon tosenga bino pardon tikakoya naisaki otika mambo atanga olela biso nyonso tozoka mpe kapasi ye wana azali naisaki aza très bien ye wana naisaki aza bien baoyo bazoloba wana tolobaki baloba na bango justice nzambe ezali bango bamonaki esika kena okota ndaka nganga te mpona mobali akota ndaka nganga mpona mobali mpona nyazi pula mobali nini oyo akota na ndaka nganga ya likam nini ndaka nganga ngo nzambe moto atindelaki yo wana so esimbi te bokabala mosusu oya so ekote ndako mama po nanga bimisu na basupso wana kolela te ntango olelo opesa biso mpe mpasi yayolani naza bien bozala bien naza bien nga mpe boopesanga mpasi nde boolela boye nazolela bien te nazomitungisa bozala bien naza na problème ata moko te tikolela ça va